Aza ex-danseuse ya BCBG. Aza danseuse, c'est la quartier latin. Pas qu'on fait l'omidé, voilà, tu binis Agnès, ça va c'est presque. Nazarina Agnès, l'orchestre a sous carreau Agnès a sous Kisaki, et pas mis des sons. On a fait au moins 5 ans, et pas mis. Nous sommes en train de la promotion, on a mis un endroit au Ringé. Nous sommes là, on a même une image, ça va dire. Là où danseuse actuel bien ex. Non, actuel. Non, ex. Ex. Il y a. Maintenant, on a du BCBG. BCBG. Voilà. On a beaucoup de talent dans le nom Agnès. Ouais, Agnès, tout ça, Agnès, elle est dans la BCBG. Agnès, elle est depuis 2015 à 2016. Agnès, ça a parcours, mais belé à musique. Mais dit, Abina pas Wera, Abina pas Miel, Abina Wenge. Elle a l'ongona Wenge à qui l'orchestre presque. Alors, Botika au 5, ça, moi, on est à Zala, quelqu'un qui parle pas, les lois à Koufi. Alors, Botika au 5, ça, d'être comme ça, le roi Ken Piana. Zambena Moya, Olatike Mo, Vandina Bosantu. Ozinga Mina Bangelo, Bakoye Mela Kayoton, Opepopa. Zambena Moya, Olatike Mo, Vandina Bosantu. Ozinga Mina Bangelo, Bakoye Mela Kayoton, Opepopa. MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Mbote bandi MDG TV Mafuta Yasika, c'est le grand homme avec un grand G cadre. Actualité bandeko, babolingo, je vous crois bien important, mon grâce à dit ça va. Alors, bandeko, ekeye zongi polémique sur l'Iwaya, danseuse Yaji Piana. Ex-pardon, danseuse Jibem Piana, na kombo ya Agnès Mbo. Ba accusé Jibem Piana de sorcier. Pourquoi? Non pas parce que seulement Agnès a koufi, mais moment ni Agnès a koufeli. Moment oyo Jibé aza ko koufela tope ko koufi sabato. Et bato balinga Jibem Piana ba défendre en disant que Agnès aleka na BCBG kala. Donc jamais liwana ye et vous en mutu Jibem Piana ezali n'importe quoi. Et il s'agit de choses spirituelles, ok? So iba lekisi mutu na kisi to mutu akufi na ndenga mystique to eza ba réalité o ezali spirituel mutu o ako comprendre ezaka mutu o aza spirituel. Mambo molimo ba traiter physiquement te, mambo molimo ba traiter na molimo. So oza mutu ya nzoto o comprendre ngote o ko maîtriser yangote, c'est comme ça. Et mission à Salaki, j'ai vu même une personne m'insulter d'insensé en disant que Moudalomwa depuis 2016 a koufi lelo comment beaucoup qui peut tenir ba langage topé ba propos à l'olengé à boy. Bande konde na yena éclaircir opinion pour na bato balandara biso. Je vous dirai ceci, na kozala na molaïté, mais na ko expliquer bino comment est-ce que la réalité spirituelle est marche à topé tambolaka, ok? Et d'abord, tout le monde sait que la musique dite mondaine qui c'est ça, c'est sambaté, c'est l'autre qui n'est pas gauche droite. Nous tenions soyez yebi que la musique wana ba soparama kila baleki sarabatu, ba être cher, ba proche, mututu même baleki nzela ba fan, baleka kambeka, c'est sambaté. Alors, tant que ko adhéré na orchestre songolo pakala, yebaraki. Tant que ba signera contrat, n'est-ce pas? Voilà, donc okomi membre. Tout ce qui est à orchestre wana, okomi engagé. Contrat wana signé zaka physiquement te, même na molimo. Bomoni soki muto ke na ndako nganga. Toute sa famille comment impliqué. Yango moni batu misusu. Botu na bato basimba kisi. To bazala mondo wana bane bolimbisa. Ils vous diront que batuna ngai nombre bana nazana bango, batuna nombre ya bandeko nanga, batuna nga kombo ya mama na ya tata nanga, c'est comme ça. Tout le monde oaza pene na yo akomi en danger, bakomi impliqué ezala randeng wana. Mutu tout oazoli mbongo na yo, mbongo oyo bango bazopia yo, po baonde ba ofula yo. Voilà. Mutu tout azolanda yo pona succès oyo bango bazopia yo.
aza na kati alliance wana. C'est comme ça. Mbongo yo ozo parce que ba ofulo. Succès ozo parce que ba ofulo. De toute personne azo diembela na sima na yo. Pona ono ya succès. Ya mbongo, ya nyonso yo ozali, il est d'office engagé. Na contrat oyo kota ya butu. C'est comme ça. Alors, cela veut dire quoi? Mutu nyonso oyo a koti na alliance na yo. De loin ou de près, le fait kaka a koti, aza impliqué. Ce qui veut dire, sort mutu nyonso aza pene na ko subir et sort oyo pardon, et ça na kati alliance, ba conséquence parce que alliance c'est ba clause. Mutu tout oyo aza na kati ya alliance wana a subir ba conséquence wana. Kolongwa, to kolongwa te, kolongwa avant, to kolongwa après, n'a rien à voir. Le fait que au kota, tu restes là-bas. Tant aux obima, à moins que obima pe na molimo. Je crois il n'y a pas longtemps, même pas un mois, na pesa ki bino témoignage nanga. Na église mo na leka. Église wana après un temps, pasteur azaïsou dans les bontés. Akoma ki na kati ya ba mahambo ya molili. Nga divinement averti na longwe. Kidi ba nazoye bateke na kolongo na longwa ke zaika physiquement na molimo na zayi toujours kuna wando contrôler nga. Jusqu'à ce que Nzamba ya ko révéler nga na mimona comme étant esclave ya pasteur wana. Dans une vision, je crois na betela kibino. Et fallait na lukanzambe na kota ba mabondeli pona lukana détacher âme na nga na attachement nyonso. O nazalaki na yango na kati ya alliance ya pasteur wana. Et banda wana na lota subando tote ya pasteur wana église wana. Pourquoi? Parce que na salaki démarche ou esengelaki ezalaka ndengo wana. Soki okoti na ndako nganga ba conséquence elandaka tôt ou tard. Ata après 10 ans, il okoki toujours pour subir ba conséquence wana. Ba orchestre bomonaka ba église ya ba pasteur ba simbi ba kisi. Ezalaka lokola bandako ya banganga. Tango o adhéré au koti na alliance, ata olongwe, à moins que olongwa pe na molimo, yebare que tu vas toujours subir des conséquences. Et ce qui moi soit kufaki na ye, sans toutefois ba mambo tozo mona oyo ke oh de quoi jiba kufi, moi na jiba kufi, et danseur a coupe ceux qui musicien kufi, ah elle n'y lo ba manango bongote parce que atamboli na boria c'est monsieur soupé après jibé. Il faut voyer certainement ba bormitu na motuna tope ba koloba ah bon ce qu'on a ba orchestre wana na monde spirituel c'est le plus fort qui domine. OK? Na mokilio toza ya batu toza la je crois n'expliquer ki yango toza la na ba fort toza la na ba moins fort toza na ba faible ba moins fort ba faible bazara bilia ya ba fort. Partout où tu peux passer, au kokota alliance na bato mabe ebele, mais na bato na ba alliance wana nyonso o ko dominer et ko zala ya alliance ya moto azala le plus fort. Na kenango susu na sema kasi pobo comprendre nga si simple facilement. Omoni bana basi o bomona na mokili ya bato. Ezala na basi o bazala na ba alliance na ba mibali moko oyo ba bimana bango. Tam super relation na esila a continuer na evi a zoakane pe mibali misusu tam so après tata na zo pe 4 5 azo continuer pe vina na balité mais est-il que ba mibali tout azozo bazo servir tata moko oyo ya liboso ya occultiste bimara na ya salela ka étoile na yi. Ah oui, c'est faisable et ezalaka trop so kuta na mobile occultiste na vina yo. OK? A ko utiliser yo parce que bango balandaka aura étoile ya moto ya monde fula ke tombola ke matisa ke pafusa ka moto nini le kaka okoyoka akotika semence katina yo ezaneti pis semence wana qu'est-ce qui va se passer mibali tout o bakoya après akobanda ko soutirer bango ko sucer bango grâce aura ngenge lupemba na nzela na yo. Aya couché na yo ya récupérer, aya couché na yo ya récupérer, c'est faisable. Nakangi parenthèse.
na Proverbe, je crois dans le chapitre 4. Et Salomon a conseillé, Bible, bon, en fait c'est Salomon qui a écrit. Et ezalaka babenga monene image ya nzamba zote ya mwana na bana na ye azolo ba mon fils ko fréquentaka ba femme prostituée te na conseil wana alobi quelque part kolingate bozwina yo ekende epana bato mosusu. Oh, comment expliquer nga na obima na mwana mwasi bien qu'à sa prostituée mais du coup bozwina ngekende pa bato mosusu, c'est comme ça. Explication ya makambo na utu kopesa bino ya ba mamu eza ya molimo, tu dois être éclairé pour comprendre yango. Ya on a bana bana na nzambe et soyez éclairé, OK? Cause à la chrétien superficiel te relation na nzambe ba développer ka yango ko bondela ko tanga Bible et ko fungolo miso comprendre makambo bato mosusu ba comprendre te. Tout ce que je viens de dire moto ayebi nzambe te to moto aza na spiritualité parce que za bato mosusu asambela raté mais ayebi spiritualité a comprendre mambo na zoloba mais moto yo ayebi nzambe te o ana na spiritualité te a mona oka bilona oto loba yeza na oka ba blabla. Mais je crois explication ezaki tellement clair et simple que bato mingi oyo ba kolandanga avec attention na lobi avec attention parce que les réseaux sociaux il y a trop d'abrutis. Oka mutaya se limiter kana titre bando finga na commentaire pour nini parce que ya lingaraza fa na songole ya pakala mosusu bo oyoka yo alandi mais à comprendre na yelo côté abani ko finga. Mais je crois bato balanda biso za bato mitu e fonctionnaka et ba ko comprendre. Donc c'est ça l'effet ya kolongo na BCBG depuis 2016 et exclure yete ba conséquences négatives ya alliance ya JB na ya molili, c'est ça. Donc aozala toujours victime nango et actuellement ba nyongo butu eza ko futama et du coup mutu tout aza faible roleka. C'est comme ça que ça se passe. Ya on moni na ozongela sous vision na monaki na ko gagner la leki nanga propre abeta na BCBG beta guitare kuna na biso yo zomona bato zo kufa tout autour JB no zaka wana. Les messages on ezaka pona été pona bato nyonso oyo bazali zinga ya JB piano ezala ya famille ezala ya orchestre ezala nzamba sunga bango ba sosola ba fungo mamiso. Ouais, parce que ba maman o sale manasi ya ba envoûtement. Les gens sont tellement envoûtés, malheureusement ils auront du mal à comprendre. Sinon na mukuse c'est ça. Que Dieu vous bénisse. Bonne compréhension. Abonnez-vous massivement sur MDGDTV Mafuta Sika, moi c'est la grande dame. Activez la cloche pour ne rien rater. Il y a ba news nabiso. Partagez, likez, surtout commentez. Bah si je suis la bino au service malamu mingi et tout le monde a une balasima de bonnes choses. Merci, au revoir. Bye. mokili oyo namoni te natangi na histoire ya monde namoni te naluki nayemba pete toze pour passer Seigneur, je n'ai pas pris non plus entendu parler oya kokalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa yo kisangwa banzamba mokilo yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage lokola yo nanya wakoka nino ya wanzambe uni masomo ya ekusu ponanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitanase olata nzoto poyo bikisanga okitana se pozwe sikananga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkoteya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe onkoteya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu
bosantu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali kondi oyo esimba bomoi nanga ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te ikolo evangelo na yo yawe mabele enyatelo na yo ozali nzambe ozali nzambe ozali nzambe mokote lokola yo nzambe na ngoya olatike mo vandina bosantu ozinga bina bangelo bakoyebelaka yo tongo mpe pokwa Ardemment tu m'as rendu intouchable, ardemment tu m'as rendu invincible. Aliwana yo tukominde la santu, lisekwa na yo tukominde balongi. nzambe na ngoya olatike mo vandina bosantu ozinga bina bangelo bakoyembelaka yo ntongo mpe pokwa nzambe na ngoya olatike mo vandina bosantu ozinga bina bangelo bakoyembelaka yo ntongo mpe pokwa Autrefois ngai nazalaki bizo ndoki akolianga lolenga lingi, mais par son son na se métamorphosé osimingo sambwe maladi na miso olengo bebi naza toxique grâce à lui. Bien-aimé, alléluia. ezali na tata moko azalaki nzambe ntango akufi badepsine balobi keno akosekwa po nzambe bakristo mpo asekwa alors po bafasilite lisekwa na ye bakunda ye motu libanda po ntango akolamuka abimaki mbala moko me komi nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa motu ya nzambe na bango yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te po milimo mabe ekotaka na ngulu me so bino boliaka ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumbisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kolinga sele mpo na nga na yo jésus de nazareth amen